matondo maloba ezongi ya sala nabanzi Mbota Isaac Mbele, je pense à Zouagi déjà maloba. Alors ton zone solution son poké et pas ya Mbota Zambouana pour un recadrage et puis tu continues. Merci. Recadrage à Zosenga, techniquement parlant, un peu trop difficile d'engager Mbota Dompe Auti Kolobango, que Mukanda et non que ça vignon soya vinama ya Mutama Bele koya na côté Nazaro Kenya na place na téléphone Mutifaye Bango, mais pour na koye Bango, il faut tout banape ko éliminer malembe ba makambo oyo to za komona ke za un peu complexe pour la compréhension na biso entre autres cas description ba astre importance d'abord pour na vie na biso ba astrologie ba biloko ba mama ba yekolaki ndeko dompe ko tenter ko épargner mama te parce que il faut ko yé ba biloko yo biloko sikana mabele ezalité scénario ezoleka na Congo nano eleka nulle part na monde scénario oyo eleka na ba Nephilim bato bazako boma bato sévèrement na mabele mwana Congo zibula meso biloko na tango eleka nzambe ayokaki pona aza na tanga kotanga bino ba verset biblique nyonso de nzambe ayokaki nkele ya makila ya koma bato bazako kufa na Afrique centrale wana tuza kolobelaka na même place wana ka lisusu ezongi lisusu biloko nzambe taka yoka yinkele boyebi yango bo bakeno kotanga mukanda Enoki qu'est-ce que nzambe asalaki pona réaction na ye contre ba résultat wana ki yango na tangela bino mwa ba place ya mike bientôt peut-être koza na conclusion mais mama likambo toyeba ete ba Nephilim ba papa na bango bazalaki milimo ba mama na bango bazalaki bato ya mokili résultat ya production wana couplage wana ba dégâts esalaki nzambe ka mutayebisaki biso comment esalemilaki et puis ayebisi biso comment ayeko zwa décision que totalement il faut détruire génération nyonso wana sans exception parce que cette génération moko soyo continue ko exister dégâts ekozala po déjà ba monaki secret ya lola alors na date lelo yo na lingi to recadrer awa to zonga un peu on ne peut pas passer du temps na émission oya mon pays ma patrie eza concerné Congo bongo ba tete ndenge na ndenge ekoti awa bongo totali deuxième face ya monnaie ya réalité ba Nephilim te na lingito yeba ba angel o bazako pesa ordre ya ko na ba mama baboma ce ne sont pas des anges qui sont venus du ciel mais ezali bana oyo babotami na bana ya mokili o babengi na tangela kibino babeba zukombo ya mauvais esprit parce que ba titre ndenge na ndenge bakomaki ba responsable na ba makambo oya koboma nzamba lo biteke ba ange bazali ba responsable na punition oya ko pesa ya deux groupements awa na limbo sala attention premier groupement ya batu ba ange lu nzambe ba ko lakisa mabe deuxième bat bazali coupable bana oyo ba Nephilim oyo bayaki na molimo ya mabe et puis babani ko sala sarclage ya koboma batu na Congo sujet tabou awa ezalité soki li ko sala musala nzambe eloko liboso obanga mutu moko tepe na kotanga bino verset biblique oyo place Enoki aza ko encourager que soki ozana liloba la nzambe pesa yango Kabila na Kagame spirituellement faut toyeba définition na bango parce que désordre oyo leki na est ya Congo oyo ezoleka na est ya Congo batu bazali ko pesa lango ordre pour continuer to yoki bien le gouvernement congolais ne prend aucune action disciplinaire pour na ko discipliner ba meurtre ko boma ozoleka na est eli ko ba ete Kabila et Kagame doivent avoir l'esprit de Nephilim et cet esprit de Nephilim bazana yango dégâts na yango tout ça comme on a résultat pour Kabila et Kagame tuer des millions de Congolais dans leur machine de tuerie sans leur dire absolument rien. C'est à toi chrétien, c'est à toi de Kokoko. Au côté d'un laboratoire spirituel pour Yeba, ba Nephilim o mi balé, Kabila Kagame, quel est leur rôle na vie na biso na data lelo pour makambo o ba Nephilim na temps ya Enoki. Ba salaki dégâts wana eza mieux encore que dégâts Kabila Kagame baza ko sala na Grand Lac. Elingo ba ete je ne veux pas l'hypocrisie ici ou bien oza mobali oyepolo bako mobali ou bien oza hypocrite poya awa poya ko tenter ko pesa biso ba fausse ba histoire ya vrai mais est comme périmé et que ba histoire comme ko revivre revivance nango ezali clair
que Makambozo le Kana Est à Congo, nous avons les Neflins. Ça c'est un. Et ben Neflins, le Kolato Yebite Baouti na Somalie, Baouti Batouchi Rwandais, on n'arrive plus à contrôler ces gens-là qui sont dans les Kivu, dans les Ituri, Masisi, Beni, Bunaganda, Baouti Wapi. Si ce sont des Congolais, Papa na Bango, Banane. Si ce sont des meurtriers au Baouti dans l'espace, Batango alors spirituellement tous nos pasteurs, il faut pas dans le laboratoire spirituel na Bango pour qu'est-ce qu'il faut faire spirituellement pour nous stopper à l'île na Congo. Alors, à ce dit, il y a eu des groupements, il y a battu dans le chapitre 89, il y a Mukanda Enoki, Ezakolo Baboye. Boko Nekotanga na malembe. Il y avait un groupe de pasteurs, leaders. Ah, mon pasteur, soit comme président, roi, leader. Mais tous en Congo, c'est quoi? Soit comme il y a eu une série de présidents, dans le pays, dans le Grand Lac Oyo, pour contrôler le peuple selon des Nzamba, Peseli, Bango, territoire, province, frontière, dans le pays. Le pasteur Oyo, selon Mukanda Awa, il y a 89 verset 1, et j'ai remarqué comment 37 pasteurs reprirent soin des troupeaux jusqu'à ce que chacun disparaisse à son tour, comme des premiers. Alors les brebis furent confiées à d'autres pasteurs, qui les gardèrent chacun un certain temps. Donc, ceux qui n'ont quitté chaque pasteur bazako ya pour perdre ba brebis oyo, bazako exposer ba brebis na bango na nzala, na pasi, na abandon, et puis les Neflins venaient les attaquer. Et il y a comme un point où Nzambe a comme un problème avec tous ces pasteurs-là, tous ces responsables-là, en charge, il y a protéger banani, ba brebis, qui est soit un président, soit qui va payer ce pays, Ronald Liboso, aux alliés protecteurs et nation. Mais il se peut que ma pasteur, au lieu que bazala, ma protecteur, il y a ma brebis, c'est même un pasteur, bazala qui peut bango, Neflin, ils sont pour la liaka, ils sont ma propre peuple, qui est population. Et c'est ce qui se passe exactement. Kagame se dit qu'il est le président de Rwanda, mais il est anti-Tutsi, il massacre les Tutsi, il les poursuit comme des bêtes, des brebis na Congo. Kabila qui est venu, je ne sais pas moi comment, na Congo, a commis dans Congo, au lieu de s'intéresser à l'Est à Congo, Kabila est tenté de faire des contrats avec les M23 d'une façon obscure, Yéna Kagame d'une manière obscure, pour continuer à tuer les Congolais et sans lui dire rien, le mot Rwanda, il ne le prononce pas. Simplement parce que c'est passé par le Mukanda 89, Bango Moko Bazala qui paye, Bango Moko Neflin. Voilà si je n'ai pas pourquoi je dis que au Congo, tous qu'on traverse l'ère Neflin, mais comme il n'y a rien de nouveau sur cette terre, tous obligés que nous faisons la Mikanda, il y a 300 millions d'années pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les Neflin, des géants, de comment on Kota Awa. Rwanda, tous ces ennemis-là, nous n'avons même pas une armée. Ce sont nos Neflin. Quand on a la description de Neflin, Neflin, ils traiter les humains comme si Makonko, Banki, sauterelle de grâce. Au moment où il y a un Mokanda ya jeunesse, il y a un Mokanda ya place Moïse, Atindeli, Caleb, na Josué, Bakende na Jéricho. Bake kuna temps bazoi ba pesi rapport batoto ko kabangote ya solo parce que bataille bazana moto kuti ba Neflin eza wana na mukanda nombre. Nous avons trouvé des Neflin, nous sommes incapables de les combattre. Ba makamba Rwanda bazako sala armée moko ezalité to kozana na Congo et ko kabango parce que biso soki to kei to komona ennemi ba poussa ni to tiki na biso. Bango ils ne sont pas là pour ça, ils sont là pour tuer, massacrer. C'est un problème spirituel qui se passe au Congo. Et je suis 100% convaincu que les Neflin, qui est noir, et les en Afrique centrale, dans le pays des Grands Lacs, c'est le même scénario. Alors, conséquence, il y a conclusion, quelle est la bonne solution ou quelle est la solution et quelle est la solution pour il y a déjà une révélation il y a Congo. Et comment nous allons nous en sortir? Et ils allaient à Wanakotang et la Papa Mukolo n'a pas ce maloba.